Et bon, mais on est des grandes personnes. Esther, oui. Non, on parle de foi. Bah, attends, je lui demande. Bah, attends, je lui demande. Si tu veux savoir, je lui demande. Attends, je vais lui demander, comme ça tout le monde va écouter. Je lui demande, ouais. Est-ce qu'il y a besoin d'une émission? Non, il ne sait pas pourquoi il va savoir. Bah, attends, Olivier. Moi, j'ai présenté un papa à mes enfants. Maintenant, il faut que je fasse un commentaire après matin, sur la ligne ou bien la sauter. Oh, ben, les kosambou, après, ça ne m'enlève pas la peau. Oui, j'essaie de... Parce qu'il m'a appelé hier, je suis en train de chercher... Mais à Sambou Singa, est-ce qu'il n'a pas le droit de mon pardon, tu veux dire? Yona, je vais parler. Bon, s'il n'est pas au boulot. Allô? Yeah. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Tu m'aimes toujours ou tu m'aimes plus? Non, c'est pas une question. Mais je vais savoir si tu m'aimes toujours ou pas. Pourquoi? Mais je vais savoir, dis-le-moi, oui. Et ça. Après, Non, mais ça va, il n'y a aucun souci. Tu m'aimes toujours? Ouais, bien. Il n'y a aucun souci. Aucun souci, je parle français. Tu m'aimes toujours ou pas? Il n'y a aucun souci. Ah, attends, tu es avec quelqu'un ou bien tu ne sais pas me dire je t'aime? Je suis à la maison, il n'y a pas de courant, et voilà. Donc je vais savoir si tu m'aimes ou tu ne m'aimes plus. Pourquoi? Parce que tu as mis un haut-parleur ou bien un téléphone là pour enregistrer. Là. Je suis en pleine émission, si tu veux savoir. En pleine émission? Carrément. Alors les monde veut savoir si tu m'aimes. Oui, je te pose cette question. Je veux savoir si tu m'aimes ou tu ne m'aimes plus. Comme ça, le monde le saura aujourd'hui. Je ne réponds pas à cette question. Donc tu m'aimes plus. D'accord, c'est ça? Tu es accompagné, darling. Il m'aime plus. Ah, t'as vu? Donc tu vois, moi je suis vraie amoureuse. Non, non, Lukate mobile moussa koya. Non, c'est pas le cotou là. Je suis responsable. Non, c'est pas le cotou là. Tu vois, je voulais seulement te faire savoir que moi je suis vraie. Non, mais je te dis que moi je suis vraie. Mais je te reviens que moi je suis vraie. Ah, Galaxy. Donc, mon conditionne pour l'émission. Il y a raté l'émission, non? Voilà, merci. Voilà. Et ça n'a pas relation sous la vie, ce qui est Sili, ou qui ko réparer en côté. Parce que vie, et ça n'a pas réalité vraiment ébellée. Et ça n'a pas vie, mon sous vivre dans le mariage, lorsqu'on monde en ok. Mutu na kati ya vie ya libala akoki ko vivre lo lenge yozo vivre te, il faut qu'on se sépare. Et surtout ceux qui ont la volonté en zambete. Eza kana ba sentiment na bino ba plaisir na bino ya mokili. Il faut qu'on se sépare nango parce que mema aliwa. Et mutu nyonso akufa kana temps ya nzambete akenda ko comme esclave ya diable na monde ya bawa. Akenda en lieu de repoter. Ma mère Esther Ngalasi, ezana makamususu, ça fait la honte de tant qu'une femme. Ezo sala soni na makamususu tadi boyo ki soni, o ki humiliation lobi. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Kolanda vidéo avec tout ce qui s'était passé aux réseaux sociaux, toi avec notre tonton Jaco. Et qu'on revenir sur une émission pour faire voir aux gens que
bosolo laka peut-être akokai ko répondre na façon moko boye. Et nini asiraki Esther? Eza na mibali mususu na se ya moi oyo bazana éducation ya reconnaissance. Mais eza na mibali mususu baza reconnaissante. Mais kolanda réaction ya Esther, tu sens que tonton Jaco aza rancunier te. Jaco aza tonton moko aboyili pate elalela ye. Et ce qu'on a dit dans la vidéo, quand Esther a lobby de fond, on parle, de fond on s'appelle, aouta ki ko benga ye, yango koma ki ko revoir na bapel, appel à Jaco, a benga ye lisusu, pour a confirmer na mokili que alinga ke kaka. De zala ki na visite, après avoir koleka na ba buzz nyonso wana, tonton Jaco a approché qui sous Esther pour ba solola. Mais Esther a s'assura qui na douceur à Jaco, na gentillesse à Jaco que alinganga kaka. Et pourtant, ce n'était pas ça. Donc Jaco a genre amibali oyo. Bah ça reconnaissant. Cause à la reconnaissance, c'est une grâce qui nous vient de la part de Dieu. Moutounyo sotenda za reconnaissante envers moi si oya passa qui n'est pas mon moment. Et laisse-moi vous dire, yo mutozo kangamana libala pasi, yo mutozo kangamana libala ya souffrance, libala ya trahison. Tu vis avec une femme qui te trahit, tu vis avec un homme qui te trahit, ceux qui vont confier aucun fer. Okeli felou. Ceux qui vont confier au lieu de trauma, au comme détenu, au comme esclave. Bah tu faut pas vivre na kati ya propriété. Et puis si batu balinga ko vivre libala mukolo moko te. Nzamba robenga batu en couple ou bien en famille. Non, l'eau les individuels mon frère, ma soeur qui me suit. Nzamba jamais robenga ke couple nani bon mati bino nyonso ba robe kiti. Suivant couple Songolo Pakala, Bomati, couple Masudi, non. Nzamba kobenga mutu na kombo na ye, selon misala na yo. Eza bongo. Jamais nzamba kobenga ba couple. O abengi mwasi na mukaka ndenge zalaka mobali akufi. Mwasi atikali ye moko ake na cercle ndenge pe kozala mokolo wana lolenge wana. Alors botika kakoboma kabanzoto pona ba relation stérile. Et surtout ba mariage nzamba za na katité. Ce sont des mariages stériles bozo le qui s'en attend. Vaut mieux qu'on vivre na libala oyo eza volonté ya nzambe que qu'on vivre na libala eza volonté ya nzambe te eza perte ya temps. Et ça perd ya temps. Maman Esther Ngalasi, une femme qui est assurée par notre Dieu, une femme qui est assurée par le marque de Jésus-Christ, à kokiko sala makambo yo salite. C'est la honte et à soni. Et tu t'en fous, tu te débarrasses pour te dire que humiliation est changée au posauté. C'est quel genre de femme? Une grande, en te voyant comme ça, aux obimana, image à une grande femme, une grande dame, pardon. Aux grande dame. Mais ça, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Une femme qui est assurée. Et ça, moi, si oyo akofanda, abuka kama bolongo na présence en Zambé. Ce qui situation moko lié comme cauchemar. Akofanda taleli Nzambe. Notre assurance vient de Jésus-Christ. Nous t'akoki ko s'assurer ka ye moko te so kaza na Jésus-Christ te. Moi si akoma kalolendo lorsqu'azana Yesu Masiya na kati ya vie na e. Mais quand tu n'as pas Christ, tu es une femme stérile. Et voilà mokile lingara batulokwa ba maman Esther Ngalasi.
Moutoyen na ticket, je suis une servante de Dieu, je prêche. Tu as bon en tout cas ma bonne ezangate. Action de grâce ezangate. Pourquoi? Azana l'aria koloba. Aebi kotanga français o bakomaka na Bible. Aza propre. Azoya wana. Na ba français nyonso. Trop chic. Nga lokwa na se dekuya bwena kanga foulard ayete. Et pourtant vérité. Et fandi pas ya batu. O babanga ka Jésus-Christ de Nazareth. Et puis une femme qui s'est dit au plateau que Moubali Moussou soit koya, tu sens qu'il y a encore le marque de l'impudicité dans sa vie. Moubali Moussou soit oya nae. On sentit que Kibondumba ezana nous bien aimé cherchons la délivrance. Donc azo ça la marketing que Moussou soit koya. Aza sûr nae que même si Jaco a kei, Moussou soit koya devant la télé, devant la caméra. C'est la honte. Tozaka kana mission moko ya kotalisa batu Jésus-Christ de Nazareth. Tozaka na marketing moko ya komema batu vers le chemin du paradis, vers le chemin de la vie et la vérité, de montrer aux gens de se dépouiller et de se repentir. Batu ba luka nzambe, batu ba banga nzambe, bien-aimé. C'est ça, mission Ezaka Kamoko. Quand on se dit que nous sommes des servants de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des titres, et tous ces titres-là. Tozaka na mission moko. Yako longo la batu na voie ya masumu, comme ma batu vers le chemin de la vie éternelle et le montrer Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ezana mutu mususo bosi bokabwana. Aller-retour et memakaliwa. Akendaki bozongani. Non. Waneza lokwa ngulu. Asanzi azongi na poto. Mutu mususu quand c'est fini, c'est fini. 1 Corinthiens que notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Mutu mususu parcours aki asali ba vie na ye oyebite aya zongeli yo oya sala kikuna bosoto nyonso nomba ba demo kongola ki aye nango suna kati ya nzoto na yo osuye sous temple osuye temple ozo vivre na mwasi astrichaka na yo et tu es là, tu es déjà mort. Oza déjà moué. Ozo vivre na mobali atrichaka yo. Tina kati ya lupango, ba collègue na yo asilisa, oza déjà moué. Moi si, eza moi si oh il faut la déterminer. Moi si faut la moi si a ba décision. Quand tu dis non, c'est non. La Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Bandeko na mutu na yo kondima te okotali felu po na mobali. Mon frère, quoi accepter en faire te pour une femme? Si ça ne tient pas, ça ne tient pas. Pendant que bino bofandaka mobali nanga décevoir nga, je le pardonne. Ok, tu pardonnes, c'est bien. Mais pendant qu'il a partagé qui intimité nae na fi songolo oyebi eta dama fi wana te oyebi vi a fi wana te tango atricho yeso epa na yo bo partager te oyezalaki kuna ya tiki yango epa na comme dépôt. C'est pour cela dans la vie, même si l'âge avance, reste dans la présence de Dieu, marche dans la crainte de Dieu, persévérer sous la présence en Nzambe. Nzamba pesa yo mobali ya vie na yo. Nzamba peso mwasi ya destin na yo. C'est très important. Obi kisama. Mais ceux qui osent vivre na mutuka kapona, mokili etala, ceux na tikalinga moko soni, okufa yo moko okota na cercueil yo moko. Ok, na lieu de trauma yo moko. Peut-être on dit to beta kaba monde en boke. Et monde ya séjour de mort. Na mona ki torture. Na mona ki kuna ba osa yo kanisa ngweza masano. Ba enlever o ba memo kuna.
okozonga mbangu na mokili po obandela sous ba bêtise wana te. Et moi c'est à tant de fois biso depuis tout ça bana mike te bi que tonton Jaco c'est un bon tonton, un tonton qui sourit, un tonton calme. Mais excès à bilinga linga ake kokoya na mwasi moko boye. Vraiment. Qui ne sait pas comment se respecter d'abord elle-même. Parce que moi, si avant respecter, yo, il faut y avoir banane comme respecter. Une femme qui se respecte, a ebineni na respecter mariage na ba relation amoureuse na. Mais une femme lui-même qui ne se respecte même pas, a respecter ondeni. Moi, si tu as respect, tu dois d'abord te respecter toi-même. Une femme qui vit dans l'impudicité, moi si moko impoli. Moi si moko terre à terre, c'est une femme qui amène la mort. Nous osons maintenir na lingaka ye, na talaraka pona bana. Yaya, mukolo moko te, bako bengaka, papa ya bana kingani, ale binonyo sobo mati lola, ezala te. C'est pour cela dans la Bible, Dieu nous dit que vous pouvez rien faire sans moi. Toi ne l'auto salate sans Nzambe. Mais ce que ebisi mutu, Nzambe sambela Nzambe apeso mutu amalamu. Pendant que tu le vas Nzambe apeso mutu amalamu, c'est qu'ils allaient en présence Nzambe, Nzambe la qui so choix ya malamu. Nzambe sale la kamutu choite. Ça ce sont des rebelles et des impudiques. O balinga kotambu sa vie na bango na lolenge na bango. Ah là là, ça m'échappe. J'étais en train de méditer quelque part, Bible Zolobake. Nzamba tikara batu mususu. Basalela volonté na bango. Atiki yo pe bien sala. Wana nyo soza piège. Tango osala biki okotutana. Na oluka verset wana. Tellement que m'a emboué belé na mutu donc. Passage ya Bible wana efaye na lukango. Aotika yo na ba propre volonté na yo. Ako dépendre les sous na yo te yo poko dépendre les sous na Nzambe. Nzamba okata connexion ke sala makamu na yo. Soko yebisi mutu ke bone depuis Adam na Eva ba potanaka Nzamba sukola maboko mais soki Nzamba sukoli maboko biso suna mokili to kufi. Tolongwe na kati ya sécurité. Avant ya kosala choix, tuna volonté ya Nzambe. Eza na mwasi mususu afanda na libala. Yo mutozo landanga, mon frère, ma sœur. Nzamba sala kisa yo état d'âme ya mobali wana. Ala kisa yo état d'âme ya mwasi wana. Mais ofando lobi balati ye. Omona déjà mobali na yo kaza mari de nuit. C'est un démon. Mais yo lobi balati ye. Omona déjà mwasi na yo. Kaza mwasi ya monde des eaux. Aza karashika. Mais ofanda kaka. Eza prison. Il faut kobima. Bien aimé, bato ebele ba aucun faire pour na sentiment. Yebisa molimo mo santo. Longola ba sentiment stérile na kati ya vie nanga. Longola ba sentiment o ememaka batu na liwa et longwa. C'est désactiver na ba sentiment mosusu ya buzoba. Nzambe na bolingo no alakisa yo deja. Ndeko moko abina lala na lota nyoka na mbetu. Nazobenga mwasi nanga azoyoka nga te. Nzambe alakisi ye deja ke ana mwasi te azakande na serpent. Et un jour Dieu m'a dit Espérance, il y aura plein de gens, na ba serviteurs, na ba prophètes, na ba évangéliste, otambola na obanga Nzambe, nga na trisha mwasi na nga te, na tambola na obanga Nzambe, Nzambe nenge nini na kokufa na koya ko se retrouver na lieu de trauma. Moi so banda ko partager na ye. Azalaki sorcière. Et la Bible nous dit que 1 plus 1 est égal à 1. Asuya kiyo. Asa le quoi vampire. Pendant que yo vivre na vampire, bozo passer ba intimité, bo komi mutu moko te. Ce qu'on Nzamba okena amo eza suye wapi. A okena yo wapi. Na betela bino lisolo nanga. Na pesa bino témoignage nanga. Bo partager, bo liker, bo commenter. Partagez l'endeko. Kobomba ngo pona moko te, il faut partager.
Nazali na papa moi nanga liboso. Azaki na makoki. J'étais aussi à l'aise. Comme deuxième. Moi si na yebakinga à l'époque. Toboti mwana moko. Nde mokile komaka. Obota mwana na yo moko kobota en dehors ya mariage oza impudique. Soko kufi okende en fer. Il faut que ça la repentance. Yo mutobota en dehors ya mariage. Tangu boye kobalana. Mwana wana aza mbuwa na misu ya nzambe. Il faut que senga nzambe bolimbisi. Boboti na kati ya impudicité. Bopesa na kina nu doti te. Foto yebisaka bino ba vérité mususu. Po bozwa bokangolami. Bobota kina nu avant mariage. Ale boye ko se organiser bo sali mariage. Pendant temps wana nyonso. Bo vivaki na kati ya impudicité. Il faut bo yebisa nzambe alimbisa. Alimbisa bana wana bobota kina kati ya impudicité. Bo saleli bango offrande ya pardon. Na yebi mahamna on loba. To vivaki na ye alingaki nga mingi. Bien aimé, na lobarango même na émission, même pas Isha Okoko, même pas Yves Pan, na sina pesa témoignage oh. Et comme qui na moment moko na se révolta ki, na lobi nonga na za mutu, na mukila te, na kabwana ki na ye. Na ndima ki kotika nyonso oyo ya bande ki kosalela nga bande ko nazala ina nga bien. Tant on loba bien. Na banda okelela te, na banda ozanga mafuta te, na banda ozanga eloko akolia te, je te véhiculé. Nazalaki bien, na kenda tournage na voiture, o batu ba mona luxe. Mais comment ki na moment moko ki nga mo nazo se sentir que je ne peux pas être humilié. Il fallait to kabwana na ye, nazwaki décision, na tika ye. Ba camarade nanga ba ya balobi espérance au vivre ndenge nini na boya ki nazalaki catégorique. Moi je suis comme ça. Nga nazaka femme moko déterminée, nga na vraiment nzamba sala nga ngolu nazaka déterminée. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis oui, c'est oui. Et ben non na ngai. Quand je dis non, c'est le Saint-Esprit qui m'amène dans la délivrance. Nga déjà ce qui esprit est télémi, Saint-Esprit est télémi, colère, Saint-Esprit non. C'est qui chemin à délivrance nanga ngwa. Pour nazaka déterminé, même pour na kosambela, même pour na okota ba retraite, nga nazaka déterminé. Si on a bien en mata montagne une semaine, en ça une semaine, si on a bien en liate, nazaka vraiment déterminé. Na boya kai. Alandanga na façon nyonso na boya. Bien aimé landanga malamu. Partagez vidéo na bandeko mususu. Pona nini ba aller retour bo sala na kana bolingo. Eme makaliwa. Nazaki obligé akoboya ye pamba te. Na longwa kiti na ndaku oyo ya bandako ko futelanga. Na kangisa biloko na bima. Na kota na ndaku ya inachevé. Nga. Parce que quand je te refuse là, je refuse avec tout est bien. Na boyaka. Na kota na ndaku ya inachevé. Nake ko foutre la bâtiment mo so tali yango somo pour kana kata na ye et je ne sais pas Dieu est merveilleux, c'était ma délivrance. Alandanga bondela acha mutuka a proposanga asala boye na boya. Bien aimé, tikaka babolingo ya ba aller-retour, babolingo ya ba trahison, une femme qui t'a déjà trahi, ozaka kawana, l'amour est aveugle, l'amour est aveugle, tes aliwan les okoleo. Eza liwa. Natikala na mwana, atinda mbongo mwana na ya kolia. Abandai vraiment kotinda mbongo. Atinda mbongo mwana na ezala na ba fete atinda mbongo mwana na ye. Nzoka kopanza na tango to panzana ka akotaka na ye ba loge par rapport ya musala na ye. Akenda ko consulter. Asimba pe babiloko ko simba. Et pendant que nazaka na ba prière nazo luka nzambe nazo luka directif a vie na ngai kozala ndeni na obonga ndeni ni. Nzamba ye ko révéler nga. Basoda bazolanda ye akimi epananga. Et basoda na kati ya vision bazo sangi baza basoda ya service ya ANR.
basoda ya tenue civile landanga malamu ndeko na ngai tam sous délivrance na yo ekouta na force ya témoignage oyo nazopesa yo mpe ozala déterminé. Nalali na ndoto nazolota basoda baye kokanga ya kimi epa na nga azoloba Espérance kotelanga nayebisi basoda wana botika ye mpo na nga. Basoda na bazalaki ka mibale babi mère tosi tokangi bato ebele etikali kaka ye afuta nyongo soki afuti nyongo te tokokanga kaka tozala oblige okanga ye parce que tosi tokangi ebele. Vision ekataki wana azalaki na garage tongo na mati na garage nakepese message ngabi papa tala eloko na moni trop tard eza te. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Soki eza na likambo moko yebisanga tokoluka nzambe tokobondela po tosauve o balobi oza na nyongo. Ah Espérance eza na kaba ndoto eza kaka boye eleki moko mosusu na ye koleka su kotala ye ndeni Espérance ayebisanga ka Espérance okomi musika na nzambe a Espérance omati niveau sans koyeba ke mutu asi akota bikota wana papa mwana nga propre ya liboso témoignage nga na opesa o abisinga mukolo mususu memanga pe na ngomba nga bingomba bamema ngo mutu bongo te nga pona memo na montagne il faut nazala convaincu so naza convaincu te na matano montagne te eza lié moko mystique aseki abisinga Espérance nalalaki naloti nguma azolandanga nga beza nguma te eza mutu wana na 2018 nayebisi eza nguma te eza mutu do oza na mutu azolanda yo oza na likambo o bazolandelela yo aseki kaka bien aimé ewumelaki te aye kokufa mort subite apikaka crise akufi nabimi boye baopesanga sango Espérance obiki papa mwana akufi je commence à pleurer nabi nzambe po anini bona o nzambe bisinga nga naza na liwa ya mutu moko te o aza proche na nga sake nzambe alobelanga avant et alors nine prophète chez soi obetela mutu amononka ba aventure po bomesana mutu amononka ba aventure po bomesana aye kokufa papa mwana nga akufa avant kufa salaka démarche nyonso ya kozongana nanga na boyaka papa mwana nga salaka tout Espérance tozongana nafuta bamandi na boyaka nga deja mutu soto soka bwani po tozongana na yoka nkele na boyaka vraiment na boyaka asala tout na boyaka bien aimé nzoka kozonga na ye ezalaki na mission nyongo oyo babanda olande fa futa fala pesa ndengai yaya bokeba na ba aller retour ya monde bolingo bango bakabwanaka te bazonga na kababoyanaka c'est la mort nyongo wana oyo ifala futa ezalaki ndenga po diable asengaka mutu eloko ka mutu alingaka makasi papa mwana nga na banda olinga nga makasi do nyongo wana ifale nda sacrifier nga basenga ye Espérance nga muna na mission ya munene boye naza na batu fona bikisa naza na batu fona délivrer naza na mission na nzambe diable asenga ye nga pesa biso Espérance yango ba détermination mosusu na vie ezaka yo te eza nzambe ba séparation mosusu même na kati ya libota ko s'équipabiliser te soki bosi bokabwani mutu agarde bondi na ye yo zalaka na présence ya nzambe soko oza fautif nzambe olobela oki oza fautif papa mwana nga kufa et après liwa na ye nzambe atalisaki nga ke nayebisaki yo deja ke aza na nyongo après liwa na ye
nde na kati ya église na biso bayaka kopesa nga ba message. À part message ya église nga moko na monaka tango bazopesa nga ba message na salaka sous témoignage pona confirmer message na bango keza vrai. Papa mwana nga akoma esclave. Soko kufi na nyongo okokoma esclave na mona ye. Esclavagisme nini akoma nango. Bomoni nde batu mususu basalaka ba crime. Batu mo babimi babetaki masasi balimwe. Misusu eza batu oyo baadoptaka na monde des esprits. Baye basali crime batangisi makila. Ale balimwe. Boluki ba criminel wana mokili mobimba botikala omona bango te. O voiture moko elekaki etuti baluka voiture etuta ye bamona te. Eza bato bakufaka na banyongo. Isika basinyaka pona bozui. Alors soki bazui yo bakomi kosalisa yo ba action na mokili ya ba vivant. Bakomi kosalisa bino ba misala. Nga na mona papa mwana nga bapesi mission ya obuka immeuble na maboko. Azobi sanga Espérance mboka o na ya na zakasu na mbongo teo. Ndeza bwe bapesi biso mission to buka immeuble na maboko. Balatisa ye combinaison ya orange na chaîne na maboko na chaîne na makolo na mona yango. Et j'ai commencé seulement à prier et à pleurer. Na mona. Na ye omone lisusu libanga moko ya munene afandi na deuxième Asing Espérance balobi na buka libango na maboko. E na yaka komone lisusu na kati ya zandu aye kosala crime na kati ya zandu azaki na Mercedes ya noir. Na mona ye baosalise ba bilanga moko ya munene. Bakati ye kovo ndenge tomonaka ke mutu akoti prison bakati ye kovo kuna pe bakataka bango suki pona kaka bolingwa likende lizonga bolingwa lipate biso tokabwanaka te mobali akenda 1 mois 2 mois 3e mois bozongani emema liwa nga na boyaka soki na boyaka te mende tango mosusu lelo naza te yebisa molimo mosantu boma ba sentiment mosusu ya bonyama o ezalaka na kati na nga yebisa Saint-Esprit aboma ba sentiment ya bikende bizonga po obika okende kokoma esclave na monde des esprits te. Et na koma ekosala ba prière loba nzambe katelanga video oyo na mona kananga elisusu te. Bande kozalaki pasi pe mawa yango wana na lobaka nga soki mutu akufi na mort subite mort et enlèvement jamais na koki koloba peke paix à son âme nga nazomona comme esclave âme no eza na pete ezaka kozanga koyeba. Moi je ne peux pas dire que paix à son âme pendant que nayebi que mort oyo kufi eza mort et enlèvement ok comme esclave ok comme détenu quelque part. Je ne peux pas te dire paix à son âme. Ton âme n'est pas en paix. Âme ya mutu kozala na pendenge Bible lobi que l'homme doit se ressaisir de ses jours. Mutu faut tonda mikolo na ya ko vivre. Okomi koko 120 ans, 130 ans, 100 ans. Oui, paix à son âme. Ok, ope manakimia. T'as tout vu, t'as accompli tes missions, mais tu n'as pas accompli tes missions. Otiki ba projet, otiki nyonso. Ok, fanda wapi. Lié de repos, ils ont lié à bateau, au travailler, à accomplir mission. À ce moment-là, nous avons fait un lié de repos. Namona papa moi nanga bien aimé. A comme esclave. Sacrifice basenga ki endenga. Pesa biso espérance. Diable tina nenga zo senga espérance. Ayebi keza impossible azwanga. Mais acheye piège. Diable a pichaka ka mutu piège. Fasengo eloko ayebi ke oza na incapacité parce que nga na simba mina loboko nga nazalaka protéger na nzambe nga partout na lekaka na tambola na lipata wana ezaka lipata mais soki ofungola yango bien omona ezaka forme ya loboko. Moi je suis de Dieu nga nazaka ange de Dieu nga kolongwa na nga na mokili lobake na accomplir na tongi ndaku na nga na quel lieu de repos
pour na sisi mission nanga pour mutu ya mokili a sacrifier nga eza pasi nazaka na sentiment biloko ya mokili te soki naza nango soki naza nango te fona belela lola nzambe sunganga nzambe pesanga nga soki eza te nzambe nde fo apesanga ata bato bapambolaka nga eza bato nzambe atushaka mitema na tante ya koluka nasala ba effort non c'est Dieu qui nous donne tina beteli bino témoignage wana botikaka vie ya baler retour na monde ya relation amoureuse ebomaka soki osi olobi non ezala non que ton oui soit oui que ton non soit non soki nandimaka papa mwana nanga mpona mpiaka mpona pasi mpona complexe ke soki naboye naza fille ya volant ndako ya kitoko mpo nga nalinga nanga ovivre kitoko me nandima koabandone biloko mosusu mpona nzambe nga nalingaka nafandi na ndako eza chic nazolala na mbeto ya kitoko nazolala na badra ya kitoko nalinga vraiment vie na nga nde na banda kokalikilela ngo nga nalinga nanga vie ya luxe me lokola nalinga nzambe koleka luxe ya mokili nde natika nyonso nakoma nanga kotalela nzambe en tout cas nzambe apambola bino conseil na opesa na tonton Jaco que son nom soit non azala homme déterminé eza na basi mosusu aza ne kaka envoyé pour na vie na yo alors soki nzambe asi a sauvé pour une fois en tout cas il faut kosimba wana kondima kozala sauvé. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez, pardon. Et ce qui nous a mazongité, tout le monde a prochain numéro. Merci, bye.